Toujours quand on est dans le bar, non, tous les Sakefumu ensemble. Bonjour Sakefumu. Bonjour champion. Ah, les gars sacrés, nous avons comme mieux que l'engagement enfant dans la bino bateau yo. Si vous dites que nous qui tambola ka, nous avons le colobino na si. Bon, on a qu'une mission ya Shakira la reine. Mais yo ben qui sur le téléphone bien non, boy yakana ngana répondre bango. Banda bata Frank Diongo. Si les autres ont battu, tu vas comprendre binoté. Tout le monde a fait des choses comme moi, les bandes de la carte, bon, pour nous, on a président de la fédération. Le président Frank Diongo, on a président de la Ligue d'été Tyson, on a président de la président Simo King. Bon, on est membre de la fédération catch de Banda, on est là fort. Catch fédération, on est fan de la Ligue fédération, on est fan de la Ligue. Ils sont en ordre de débrouiller catch. Organisé, combat na yo qui na sera les Akakine, une fois que oui, Akakine, est Akakine ouest, nous sommes Akakine ouest, nous sommes quand organisé. Et c'est pour les gars tant que ministre sport et au va c'est la fédération catch. Pasteur moi simba yo kande to ba toujours. Merci beaucoup pasteur comme dit misala na zo mona na yo kande ngeba no bazo kumisa ti na ba TV. Continue encore. Voilà. Si au va c'est la fédération catch. Nous avons le président Frank Diongo, président jusqu'à Menati Siko. Non, nous avons le bureau de la tente. Tout le monde a le bureau. Donc, Marambo, les gars qui ont passé, le Burkina, Vandi Bouye, ma secrétaire, aussi, il va faire des documents au soir. Il n'a pas ça, ah, il y a mon gars qui a vivre à Tissiko. Donc, Tissiko, tout le monde peut-être qu'il y a un bureau à tente. Président Frank Diongo, le Congo, président Frank Diongo, merci à Moussa qui t'a sala. Toujours le Belaka, il y a $600 au Pestaki. Et si quelqu'un va couler dans un qui mouille, et si quelqu'un va politicien va bien un détournement, et pour est-ce qu'il va cacher au bien un banani $600 porté disparu, il y a des gens qui ont bino côté attente na bino ils ont vivre ndenge ni bon attente ça le kunga ils ont vivre na moi et ça moi c'est bien mon et ça trop lent malembe malembe kilo on a dit dernièrement tout ça réuni na ba président soit tante soit secrétaire tout toi il comme ça va président clair mettre ça que fou moli sur Nzambe qui ndoki président catch club signe goga maman Fanny moi c'est pembe ndenge maman Fanny moi c'est pembe motema ya mettre ça que fou maman ça Fanny moi si ya pembe pour na nabi sabino boyba o ba yebi mettre ça que fou monter déjà même musibuni tiens na combat mettre ça que fou moko ba mona ndenge ça que fou masaka ba miracle ya kanda to le kaki Banini mette Bamboleo Megaman champion d'Europe yomoko uti ko la ndenge koto na kini ba kachera solo bazali wana kindoki otomoni tozomona mutazo pelisa nzoto na yemoko moto mutu epeli moto ça que pour moi ici no ala mafumu ya solo
fumu akangi balutendele banini nyonso yenda simbi mabele ya mbinza koto mobimba alasiki ndoki na ye na TV bino moko bongoni bosepeli na yango naloba nani showman Shaolin le grand technicien yo moko olandi makambo naloba lisusu na bwaka nani na kobwaka na mte po makambo eza ya kanda bakretaki bakacher nde bakretien bakacher epesi saka fumu kanda benga obike no aye koloba maître saka fumu to panzamba moko makambo esilamba moko Shakira fingi obeoze lo côté yo moyonde Shakira mwasi Shakira mwasi mabiki ya okata et puis na bosse représenter au moins na enfant chéra papa maître Scorpion Ezemo au moins na liboso na bimisi kacher na 2012 Maître Scorpion Ezemo Maître Scorpion balobi ke tela biso kuna na TV monde entier va kinoa te po chaîne yo za monde entier ba mona Maître Scorpion Shakira lobi ke no akataka asala coopération bisika mibali babi boulangera bane kendaka. Merci non pour la parole, merci non na ba sur émission na biso yo. Merci na ba mouré ya quatre africain dans apprécié dans le bana Shakira sans pourtant na pesa pena des énormes respects à son excellence le ministre des Sports le révérend pasteur Amos Mbayo, respect vraiment papa, respect na yo président na biso la fédération papa Franck Diongo, je ne vais pas encore revenir sur les affaires de $600 ou quoi. Mais na kota kana muzina bondoki opena papa pesanga yoka babenga papa nanga sacré fumu liswa banzambe ngasko babenga na Nigeria ba Scorpion Ezemo donc ezaka eloko moko pona ba balinga kota Bible boye babi tel que le père et tel que le fils est. Pas de commentaire. Shakira kolexatate oloba na sacré pour batu babeta va sacré baza. Sacré aux Olobana, je connais des sorciers. Après les diables, je reconnais que mon père sacré fou. Shakira, moi, c'est. Surtout le mot de karate. Au Bundate. Mais le cause dans ma cambonayo. Papa, au tia boulangerie. Où est beau ta rabisso Angers. Talayo. Maman, aux zones de ma boulangerie. Engaye. Maman, zone de ma boulangerie. Bino moko bozo mona makambu boulangerie zo kende Shakira alobi asignaki na ba viedi a signé ba grand maître Sibolite a signé et bongo sacré fumu champion de Lukunga nini kotodi champion ya Ngaliema de Ngaliema alobi ke no yokano lisu ya banzambe bakisaka paka ya malweka na royaume malweka ngai na sambwe na ngako sambwe ancien du village yokana mbako nalobi boye bino ba prêtre ya solo bino batu bolingaka catch c'est bon ndimaka te catch congolais existaka ko bota ba l'arranger ba salle pese belé bota sacré obiki no ako signer ata boulangerie soki Shakira ko tani ni ata andimi ako signer bota biloko danger na bwaka nani pe ya komba mozo senga ba sponsor normalement yango tozole yebisa bango ke non tolingi te ke no boulangerie kei mama perdre ka yo fele boulangerie kende mama astika na moi stock ya quelque chose. Il est en oloba boulangerie kende yo kana pisone lomo. Est-ce que bimboka o etamula kana gouvernement? So la gouvernement ça bien té. C'est makamnyo c'est ça bien té. Parce que ça refuma vanda kana kata gouvernement. Et puis place to fandia. Grâce au ça, ozana kati ya gouvernement. Et si ko to pambola base gouvernement. Parce que Shakira akobeta nga sacré fumu oyo azofanda na kati ya gouvernement n'est-ce pas papa ngango pa ya timba ingénieur c'est soko beti sacré fumu moi soko beti sacré fumu c'est gouvernement ils ont soutenu mboko ekufi na bibia na vanda na kati ya gouvernement Shakira oyi logote na beta yo moni na mboka oyo na banga na mutu te na kati moni tochana mutu ayambo na biso akache dingwe na respectaka ki bombange na ye ki mukolo na ye akachi mais na tana na benge dingwe vétéran na benge dingwe vétéran ngai bongo yo Shakira mulungula ye Shakira bakobelela yo bulungula ye o sacré fumu kindoki ngai pela moto na mona mutu te na kachi oyo akoza mukongo na ngache na se tolo na ngala li 1 2 3 ati azata le londe libeba Shakira wa mwasi c'est que yo fena fobo sangana boko mata 12 somo meki kokoma 12 na 12 wane bomeki kobundanga oko polatana ba 5 à 10 minutes pour lipeka mais quand yo moko boy tana bo mwasi na beta yo
bakisi no bakisa bumwasi nga kisa mibali sa reforme wa fanchera sata mona wafani na kati ya gouvernement yeyo Mikoko mwasi kitoko na États-Unis ozoyoka makambo ta bambongo anje bolwe ba place bino moko bokomona ndenge sakefumu akonyata batu na ndenge mukete sakefumu alobi akonyata tobaki émission za komona ngo nous voulons savoir tolinga toyeba tina kati tokoti tina kati ya mabele ya sakefumu awa alobi apana na kati ya gouvernement nde makambo esinde na sima boy donc o babi lisu ya banzamba bya ko beta Shakira akobeta si bolita ko beta Dingwe akobeta longola veteran na makambo wana lipasa sambwe ngaye lipasa na njili babi bana chango koto babi bako beta champion bino ndenge osakana te ebitango olobo cha siko komba lipasa mu pesanga kanda angai ebike tokenda bakoma moko boye ya soi disant lipasa nazana muni konga na tamulaka na bana bano bazaka sima bamemelanga bio tamulaka na ba alpha na tamulaka ba mabele ba ingénieur ngele tout bana ba sima ba petit na nga gérer petit Jérémy bango tout sima siko tana tamulaka na bango wana ba petit basala ba truc ba petit na nga bali pasa batinda bana changu balanda bango tamba kimi na biloko na nga lipasa ba profita plus de 9 kachel lipasa ba malema tout ça basaba numéro na ba ke bataba lipasa ke basaka saka na bakanda na bino nazotela bino numéro wana mukebo
moko bino moko bozo mona ndema kamoko indi sake fumu akandelaka lipasa me lipasa yo sambwe ko samba ofingaki sake fumu mpona nini osambwe batrikage wana tolingi yango te tolingi botya mbongo anje totie salle fermée mutafuti billet na ye akoti atali makambo sake fumu aza na kanda na yo lipasa aza na kanda na yo nani mbisi ya mai yo kutu babike na abe oze loko te Shakira alobi boye oyo ye asalaka bino bosalaka yango te Shakira alobi oyo ye asalaka bino bosalaka to abi oyo ye ekokanaka te na oyo ya bino wana raison mpe aza na raison ayebi so bongo dama mosalaka moyenga nasala yango eza te mpo ya mwasi asala biloko ya bomwasi ya moke nga nasalaka minene mpo so omoni mutu mo lelo bapelisi sanise ngai identité ngai nalingaka ba oyo yanga bato basalaka yango ezosala fierté ya kisacralité okelo nalobi ezosala fierté ya kisacralité toujours la sacralité bila sacralité lobi nini bolimbisi gamete sake fumu nazorapele bino ke bomoni bamamero nyonso bakoma kosala ya kopelisa nzungu kopelisa nini eza limero nga nayebaki yango na maboko ya grand maître sake fumu bazoya kosomba yango ana faux prix bakenda kokosa biso kuna liso banzambe oyo kolo limero wana yeyo apelisaka ndako epeli meziki te maître continue maître donc on a lobaki faut olingaka biloko nosala bakatie mosusu basala tango ezosala fierté na yo la sacralité tous les quartiers apelisaka moto abengaka bango baza bana ya la sacralité abima pa na nga te ntango osala da limero na nga esa ngai elengi omona nde bamusicien basepelaka oyo babimisa bana bafere babotisa bisi bafabrika baboti babina file lokola mpe sacré ocomprendre idole na ngai etambola partout na kati idole na nga idole na nga ya kopelisa moto etamboli partout na bina na RDCT na monde si dernièrement atalaki catch mo européen namoni catcher bakatcher congolais baévoluaka na Europe namoni kana catcher apelisi moto bon naza 140 na nante na boke libanga soit disant apelisi moto na bi la sécurité o ayaka ba komba mo na kasafu amona air na obunda ninge zala kaka pa na ninga na coin na bisi okoboma mo 3 taba bataba oya makolomi bale yo kaka malamu yo makolomi bale na bi taba ya 16 ans na moko ya 18 ans apesa bataba na ye na moni yepe na mikili kuna na Europe komi kopelisa na ye moto na bangola pe bazopelisa moto toujours loma mwana ya mama ndanga ye wana chance yo na ngai naloba na ngai ngai ye na stambwe ye wana loma mwana ya mama ndanga loma apelisa moto là ça awangana te nous voulons savoir to baka vérité bolimbisanga bo manga pamba s'il te plaît Shakira ba osale loko ndote pesa loko te biloko no ba numéro neza mike ya pamba yango bati moye ba adapter ngo ba pirater ngo na lobezate nga yanga bazo sala yango parce que ça tanzi so na sala numéro mita CP na nga pe fona sala ka loko la sacré na sala yango parce que yayo ba sala ngo ndenge nini eza mukie na kobeta yango famille na kobeta yango famille maître sake fumu TV eza radio TP eza réchauffe quand même réchauffe kaka moto mais tout monde a côté makale pilaté radio to kaka voix mais tout monde a bazolo baté na TV za kaino na sala ka numéro maître sake fumu place za so ko sa mo numéro mo po ba mo na peke yondo sala ka oya yo pe na ndenge na yo bon moni nga toutefois na nga sala sala ba numéro ti na sala ba numéro te mais so na sala nga pona l'accent pe na sala loko oyo na sala ke nga na nzamba moto ngai maître sake fumu na ko longa mutie te fanda no me poussa na pembeni maman pas bouger moi mukie OK eza na ba sake fumu botala moi maman oyo azana mwana na mukongo ye gudu te ye azana innocent mais todo pesika moi charge mukie na esa mino tokataga suki tolesi mama koko ale topesi baye bazami panzi na ye biso kataga ka suki tokotisi kaka suki ya suki kaka nde kotaka quand to che suki tufinaka po suki yanduka tobeleli Sacré fumu suki pela moto Shakira keba oyo eza masasi na boma moto Sacré fumu yeyo ya olobeza te commentaire eza te
Commentaire exact. Yo, Shakira Keba. Tous les quartiers congolais, à part vétéran d'Ingwe, il y a des vétérans. Innocent. Ça revient au quartier innocent, pas comme vétéran Lembi. Tous les quartiers, vous savez, quand ça te fait mouiller, après ta vie. Ce qui fait la moto. Et que oyo to utina yenga na bango to zuiye. To yena e bateka kaboe papa moto ebimi. Tokata to chape na caméra. Kota kuna te pardon wala matos na ngai. Zela jo okutana Shakira. Otela enzambe. Nakomi kozanga maloba koloba ngai. Saka fumu liloba moko pona tomo kende vers faire émission au ce programme na yo ezandenge nini pona bon ba fani to balingaka catch congolais. O balingaka catch congolais. Na kabolite na ba vexen na bangunya na ngatu na kati. O na beta wana na o benani na beta. Yana bi ba o tout balingaka biso ba catcher congolais, balingaka catch congolais. Sacré fumu yeyo kiloki. Na zaki na combat na Saint-Valentin. Sikoyo na proposer sous combat moko mais fédération et saligake ba voisin pe ba na combat le 8 mars. Na poussi yango boko zora ka ba date l'émission oyo ke jour combat en plein na fêter 10e hein club na ko 10 ans. Ça il ko 10 ans. Tozo fêter yango. Na ko fêter yango na ba catcher na ba fani nanga na base nanga gouvernement. Et puis nga somo alongwe keko akomi mutu. Mama, opesina ni mbote na TV na okunda. To pesa Shakira liloba moko, ebisa Shakira likamoko pona mobali na yo. Shakira amwana. E bongo lipasa akomisa mobali no sitaba. Mikoko mwasi kitoko nazosenga na bino ba mikiliste solo bota balaranje ça que fumu bya ko beta Shakira bya ko beta ça que fumu pas bya ko beta na yebite na zoeba tena lo banini bazo soka na ko beta ngai bali za na kana bino sponsor na biso moko azoya kalate oda to kote mikande pa na yo oyebi tiambo ngwanje sponsorisé vraiment na kanda nyonso bakatier baza prêt ça il faut moi bi oya ko gagner ye azui chéri na sekinde parce que na seki oyo toyoki oyo to moni engaye lelo libebae lelo e baby lelo ba pesi biso ba réponse ya ndenge na ndenge lelo ba ebisi biso ba vérité ba corriger. Bon, on a bien en correction. On a un catcher et talingaïté. On a un catcher et un simple journaliste. Dans un journaliste, nous voulons savoir la chaîne, il y a un seul télévision, la chaîne qui ne rate jamais. La chaîne qui ne rate jamais. On a un simple journaliste, animateur plutôt. Oyo azolo ba perdre pesa di lengi na banda ko na bino. Oyo bino boyoki, toyoki on a la bino. Oyo bino bo moni, to moni on a la bino. Semaine prochaine to ko no catcher mususu à ko répondre. Oye balobi lelo na o baloba ki jour wana e bongo zo yinda oya kozala na mbongo atango kaka nje bakomba ya kande ko bundama bakowela ceinture oyo nde makambu so ceinture te tokotia eloko moko anje soki mpe camion te tokotia ata lopangu bawelela parce que tozomonaki bakatiere bawakosa biso oyo alobi akobeta nani akobeta nani ebongo champion lokale maboko ya nzambe okozala lokola wana temwedi nabwaka nani nabwaki bamabela mini kamba oui nabwaka nani nabwaki Christian Métis caméraman moko ya AFL Congo nabwaki Diane Omoyi le bébé de la presse congolaise mutu apesaka bilengi na montage mwana ya 8 ans monter koleka mikolodi nabwaka lisusu nani nabwaka lisusu soki oyoki kombo na yo te osali mokili na yo benga na numéro oyo pesa biso bakombo benga na numéro okota na kati ya bilengi okoka ndenge mokili ekozala ebongo Gentini ngobila yo ba Gentini bolimbisa na lobika po na kinwa na leki na nga koleka mbote na yo papa Gentini ngobila bolimbisa kote ya ngaba
prince basalaki prince ebimisa kombo ya Fati Beton ekomi Fati libukana bukana bolimbisaka mon président Fati osala mosala kitoko bakosa yo te merci beaucoup na misala kitoko osala mais prince ya Kianza ebukani na ndenge ya mukete na lobi onka apasa naza na ngana makambu ya politique te na makambu ya nini wate na hapo na makambu ya sport mais na congolais na lobi kaka ebongo soko tali ndenge kimwenza bakomaka esu na kompo ya kimwenza te pamba te nzele bebi ya kobeba nazo rapele kaka korapele wana fingi te na rapele kaka korapele. Merci beaucoup Nabino, équipe technique Mba Benjamin Moussiboni, Bongo Diane Omoy, Christian Metissa, n'a rappelé sous conseiller privé directeur ya FL Congo, Berger Etienne Bokopolo, n'a voix qui mon pasteur Bon Bomalika, Bonina Boaka, pasteur Francis Loresete Ponanini, n'a voix qui sous Mamadona Show na boaka lisusu nani soki na boaki yote yoka ko motema pasté benga biso ko za na besoin ba publicité to collecter ba publicité na pété. Ciao, à la prochaine.